Bon, situation ya nene ya kelo na Karine Mokonzi. Mikolo yo tozolanda très bien. La baronne Yemoko Kutu apesa exemple. A lobby, à haute voix, à gangi, à comparer. Alors, modèle, la baronne à lobby, modèle à gangi, modèle à comporter, tomata tokita, ngai na bino na bazozo, likanisi moko eyeli biso mpala moko. Oya kowanga nanko, loba mukolango, ozalaki te na planète oyo. Molimo no ezalaki kote mosusu. Ah oui, nga naza nani na bombango, soki bino bobombi yango. Po bobombi yango, bobombi yango makasi. Ata bozane sika ya kolobela yango te, bobombi kaka. Ata biso ba misusu, tozane sika ya kolobela yango, mais tobombi kaka. Bon, nga na bombi te, na bombaki. Mais bon, bomba mabe. Bomba mabe. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Yango na eliawa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi, la baronne alobi boy. Azako bloba makamu mosusu, simanango alobeli kipi. Alobi pas confirmé. Mutu nyonso tango zolobela kipir. Kipir ezatene tia kokolobake. Bibi Kapinga baza ba pire. Bibi Kapinga aza kamaradi na ye. Balingani pe. Baza na bolingo. Me kipir ya kipir. Foko tia nene ya kelo. Po balata na bakola. Balata na bilamba. Soko muni na RTGA. Elamba boye. Yeba ta muso nene alata kiango lobi nango. Ta muso kutute. Nene ya penza alata kiango. Eza ya nene ya. Tango abosa nyangwana to atiki. Ya sokoli yango. Repasse. RTGA mbalamoko. Alors. Sekoli kamunini na zoloba. Oyo eyeli. Bino tu bozawana. Na eyela yingai. Botali neneya. Bolobi Soki penza aza pire. Eza confirmé. Poye moko la baronne a confirmé. C'est que neneya falunga Dubai aya potoa. Nana kosalango Karine. Bomoni bongo. Ngapena moni bongo. Bongo te. Bino na yebi. Nangai. Ba pire biso. To beng sa bango te.
to bengisa to zape na bula ko bengisa bango te. Ça dépend. To si to bengisa bengisa. Ça dépend. Mais oya neneya na Karine Mokonzi ezali médiatisé. Alors, où est médiatisé, est différent. Vous comprenez, non? Donc, Nenge Zali, Karine Mokonzi, ami d'enfance, Moussouazana Ewana, donc ami d'enfance, Yvette Kalombo. Mais Karine Mokonzi, Azanaba, ami d'enfance, auto yébité. Mais le col est médiatisé pour par la biso, kate, ba ami d'enfance. Pour Carmen Odia, il n'y a pas de connaissance d'enfance. Il y a Karine Mokonzi, il y a Lungaga Tuchakeka. Carmen Odia na âge à 14 ans. Carmen Odia na 14 ans. Carmen Odia na 16 ans. Karine Mokonzi na âge à 14 ans, Carmen Odia Sayeba Karine. Wana yeba nene ate, nene na Karine na bayeba nite. Mais nene na Yvette Kalombo a mis la France. Donc, où est médiatisé? Il y a un autre tcharaka. C'est qu'on nene ya, Dengazana Dubaï, tozomona nana kei azana nzela. Ndenge mo bat bazana Turquie, bazana Grèce, soka mutalobino na vanda na Grèce, yo lobi azana nzela. Totunie mukolonye ya koto. So beta ba poto, jamais kolobaneke Grèce ya bien, ndenge kuna makambo ya bien. Ope mano kuna ya rien. Ozo boule kaka azana nzela. Orke ezana bat na Grèce, na Turquie, ba installa ba vanda pe, ba bonga pe, ba tonga pe na Congo, to na Angola. Ndenge moko nene ya, bon, yena na bongi te. Lokola nene ya toyebina na bongi te. Na kacha Dubai. Tomona rape eleleli na ye awa. Soka bando lelawa. Pona $5. Akangana bakomba batu na mutu. Ata boza 1000 akangi. Nambongo cha banda 1 mois yebi. Donc, nana bongate. C'est quoi le col à la baronne? Azo présenté, pas présenté. Camarade kakate, mais pire. Pire à Osakanate. Na moment oyo. Tokoma mona kutu. Neti. Arma Mokonzi akani na posa potote. Tokoma mona Tania Mokonzi. Neti yale lani kaka Lubumbashi. Nzoka bawana bali ba priorité. Baleki ya la baronne. O la baronne soki alinga bengisa mutu. Ao bengisa bango. Mais bon, le kola a mami kibisowa. Masha Mumeno, bien confirmé, nene a kelo. Nene a pas vimbisi ma peka. Nene a vimbisa ma peka. Te, ya vimbisa tolo. Nene a vimbisi tolo. Bandeko, ya bêtise, te a logique. Bisope mi bali, to bombaka tolo. To vimbisa tolo. Mwa lobina yo, ozo vimbisa tolo nanani. Nene a pe a vimbisa tolo. Aboyi na eko vimbisa mapeka. Atikela ngo Yvette Kalombo. Nabino. Alors,
La baronne koloba alobaki bongo. Eleki nango me azoyeba te na mitu na bino. Chaque fois nene ya tango aza na Dubai, bobando kanisa. Karine penza mami. Surtout Karine soka installé bien. Jipa sika. Bafani chiko na ndaku oya bango. Mwasi na mobali. To Karine. Bakofani na pelaka bongo. Mwasi na mobali ndaku moko na mwana bango. Nene akana na Dubai. Ah. Mitu na bino na mitema na bino. Boko continue ko mitu nawa. Bongo. Babebana. Tango bako bebana. Bolo ba. Babebana ka babongsa na bango. Me ezwa mulai. Ta mulai. Nete zwika ko ya. Ami da France. Po ya Yvette Kalombo. Na Karine Mokonzi. Ko bebana bango. 2 ans. Bientôt. Et tigariga quelques semaines. D'avance. Na kanisa. Toko célébrer anniversaire na. Ya ko bebana. Ya Yvette Kalombo. Na la baronne. Donc ça fête. Bilomo bolobango. Na kacha malheur est bon. Ce qui malheur wana esengaki bon bakabwana. Yvette Kalombo. Basa ele garantia ndako. Ba meme Dubai. Akoma na ba inconi poisani na batute. Alors, donc ça la fête. Et ça bien pour na Yvette. Des ezokoka. Sikoyo nenea. Ba beba naka. Mena ba sala 2 ans ko kabwana te. Soki ba sali 2 ans ko kabwana. Ah. Phrase wane banozonga na mitu. Tout d'abord ko kende te. E kangami nga. Ndengi kaka phrase. Ya ami d'enfance kangama. Ndengi kaka phrase. Ya la baronne. A beta. Mwana classe ya ba Yvette Kalombo. Pona intérêt Yvette Kalombo. Ba phrase wana so ekangami libela. Yango wana chiko solution zani. Solution zalani. Mama Pire. Na bibi kapinga bisika zalaki. Ye kute suye so muke. Alobi la baronne. Nga camarade na yo. Kolingo tolingani ti sekoyo. Nano komisa nga pire ya yote. Olingi siko na sala nini. Nga bibi kapinga. Na bima na rando kala. Na eko kota ka na rando tangu na ipa na yo na lali na lamuki. Mochenga ka camarade. Ato chenga camarade simple te. Menga bibi kapinga. Na linga ko changa pire. Po awa na Kinshasa na Congo. Na lobano verite. Karine Mokonzi. Nga la zanga na nga pire. Atozo mona nga na soma ndako. Ba voyage oyo. Musala mena zanga pire. Na ibeka pire ngeza yo. Me yo chenga ka camarade. Ah. Bibi kapinga zola la te. En plus, yepe bibi kapinga. Eko longwete na mutu. Achika langwa. Ngaza na china robomba te. Bibi kapinga. Aza découragé. Bibi kapinga. Loba. Soki la badona lobaki. Nene ya camarade na ngai. Bibi kapinga camarade nanga. Oh. Bibi kapinga rozani ka l'aise azo ningala. Mais c'est quoi je bibi kapinga comme exemple? Nenea. Ye pire.
bomona nde ngana bibi kapinga yaza camarade na ngai padi botanga miswabe oh bino pe nyonso kana koloba na lekisi nini soki ça va 2 minutes mais eza teke makambo nga na koloba na lekisi naloba boye na lekisi nazongisa boye na lekisi yo tia kamera bandosa banda otia sikoyo ya mokuse soko kobloke awa te on dirait mer 5e vitesse yo kokoma mer 500e vitesse oh mer 5e vitesse yeba akosepela makambo na nga te na kala lelo asepelaka nango na pie mbote bisikaza maza okomela nga bongo te olekisi mais yo nde chaque fois suza maba yo te yo komeka mpo na Grace Mbisi obangi Grace Mbisi kobanga Grace Mbisi te banga nde maloba o mame bimisaka ayaya mokili oyo ezali penza elengi Mashamumeno Arma Mokonzi Tania Mokonzi biye na bino ya voyage baobandango na nani na nene ya kelokelo en plus aza ye moko tene Stefano de Monaco te Stefano de Karine Mokonzi. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss